Matondo mingi na bande konyos tubazu opportunité kitoko ya kolanda bongo Pelo Pro TV baka maele na nima nzaka bande kubazola na biso libanda ya mboka na pesi bino mbote bipai biswa mibino papa mama bande ko na minute oyo tokomi bongo précisément na commune ya Bungu bisika oyo tolingi tolakisa bino manaka oyo bomona ndenge nini Église la Lumière d'Afrique le lobongo mokolo ya mercredi Église la Lumière d'Afrique bazalaki bongo ko célébrer bongo manifestation to cérémonie pe mabondeli par rapport ya maimatali bongo l'est du pays kuna ndeko Kagame olinga te okotika bongo mboka na biso bandeko bozola na biso botala na bokebi bomona ndenge nini Église la Lumière basalaki bongo cérémonie pe mabondeli na concernant maimatali kotali est du pays kuna ndeko Kagame olinga te kasi yo zali kosenga bongo mutu ya Jean-Pierre Bemba awa na kati ya Congo e bongo Fati Beton ti le gelou président de la République a kotika la bongo kopesa yo te tala bongo bakoko basanganaki mpona kolakisa nguya pe kolakisa nguye ya tata vangi pe tata mokeli ngai Mfumu Kimbangu azalaki wana sima ya Fati Beton ti le gelou bande ko botala biso bongo Pelo Pro TV botala ndenge nini manaka elekaki et puis prédication ya mobange elekaki kuna na Lumière d'Afrique eza wana pona ko cérémoniser et puis pona ko soutenir chef de l'état Fati Beton ti le gelou botala ba image oyo et ko sepelisa bino Pelo Pro TV tozalaki wana Lumière d'Afrique ezomi bongo na commune ya Bumbu eza des gars baka mela ni matsaka toleka à vous soki tosali kotala est poete bakoko na biso buta na mboka ya Egypto force na yango ezalaki mwante na pole oyo tobengi die soleil ni mwandako yazali mwinda oyo akongelisaka libote ya bayini emetele wana yango nde bakoko na biso balangelaki yango esalaki ete Égypte ezala civilisation le plus puissant du monde. Alors biso tokotalaka monde po ete moi nde ezali énergie ya mokili moi nde ezali pema na bomoi po nozala na pema ezali moi mpo na gaz carbonique ezala oxygène ezali moi nyonso oyo epesaka vie souple de vie ya mokili ekoutaka na moi yango biso losambo na biso tokotalaka esika oyo moi ekobinelaka. Premier sujet na biso tozali kolela mpona mboka tozali kopunda bayini nyonso oyo bazali kotelemela Congo. Tala Congo ezali na menace bayini bazali kotelema na mboka oyo mpona koluka kodestabilize yango. Donc quatrième génération ezali génération de la promesse elaka oyo nzambe alobaki ezali nde na mibu oyo esengeli ekokisama kasi mongunya dekola ayebi yango alingi kotika Congo libre te ntango nyonso kokotisa bokawa bitumba kufa po ete ngai na yo memoire na ngai na yo ezala toujours lipanda te azali koluka ngai na yo tozala na divergence makanisi na ngai na yo ezala paipai po ete elaka ya nzambe eleka biso lisusu yango lokola ngai na yo tozali na busole ntango nyonso tokosanganaka esengeli na biso tolela mpona mboka ya Congo tozali koyebisa nzambe mongunya te moto alingaki Congo ezala nzambe yo nde odesidaki Congo ezala Congo nzambe yo nde olingaki mpe ngai na ndokosongolo tokotama bakongole bongo mongunya satana azali na ndingisa te mpona kozwa mokano na mboka na biso tozali kolanda nano loyembo ekoyembama bongo na nsima na yango ngai na yo tokolela epai na nzambe. Baloba Nini
victoire na yo, na tato la Congo na yo zambe, kote
likambo na ngai nyonso ezali mabe nyonso ezali ya kobola nzambe ebongisa pesa ngai grâce na yo po ete natambola lelonda lelo lobi mpe libela na libela bika tolonga yela epai na nzambe.
Bongo Simao Belela.
Église comme une donnée. Il y a pas qu'à si qu'on s'allie, ceux qui pensent que quand c'est dans mon livre, on se sentit déjà le corps là, on sent la présence de mon pépé. Alors, présence soit là, et c'est que les gars, topé c'est un bon honneur. Topé c'est un bon honneur, dans ce mot, on a une sacrée. Une sacrée, ça veut dire c'est un bon honneur dans la peau. Peut-être qu'on va sentir la mission à Zali, la mission de l'eau, et c'est que les topés ça va bon honneur. Pour être les moments et les d'Afrique, et ça veut dire qu'on s'est représenté l'emblème et un beau drapeau. Dans le drapeau de la mission, tous allons dans la couleur 6. Tous allons appeler l'amour de l'Internet, tous allons genre l'intelligence spirituelle, tous allons la couleur rouge, pouvoir et royauté, tous allons la blanche, où ils allaient qui n'y a pas de paix, couleur de paix, et tous allons la vert, où ils allaient couleur de la richesse, et tous allons la couleur noire. Oui, ça veut dire le secret caché de l'Éternel. Ma bombe amie, il y a mon livre au centre. Il y a mon atour qui dit non. Est-ce qu'il y a pochon, il y a chinois, il y a américain, il y a belge, topé, français, il y a Ghana automobile, il y a comme la couleur noire. Attends, il y a la couleur noire. C'est que les amis, ma bombe amie, à mon livre. Toko ni manakate netelimo. Toko ni manakate. Toko tikala ya kotelema. Moboko ya droite et kosimba ya gauche et opposé yango na bavante tope na mutolo na yo. Soki totaka loboko boye ezali na relation communication directe ya corps spirituel kati na moto ezali motolo. Droite, sur la campagne, Mule
Musimungongo Tumeni Ponda Tata Kimbangu Zikambakani Yekimbuka Yanku Yangolo Samazulu Tukabakulume Tobabonsono Kibano Mkayengele Musula Kyokyo Lumeni Kutuba Ngila Lumkyaki Tumeni Kulusika Mesa Lukimone Kesembe Mbeto Wabu Tumeni Siti Sangi Sulu Eno Mikunga Nyantitu Sunya Bedele Sola Kompani Wanso Sola Kompani Gena Yeto Bika Sola Kyokyo Yasika Mesa Bidi Mbubya Birosono Yasirwa Mutemo Afrika Sola Kyokyo Yasika Mesa Lusaku Muza Mosi Mosi Sola Kyokyo Bika Yakamika Lukupamu Kwa Makani Sindinga Yenya Kienzo na Mabonsono Mulubukyaki na Temuntangu Kaimani Mkumba Sema Ando Penda Mulusinka Makani Wabu Fogile Nakana Bika Rusisa Bika Kamisani Mbo Patata Mulanda Monsudina Butungu Mulubukyaki Inga Mamasuru Inga Bantoto Mkumba Sema Ando Kimbangu Imando Penda Tulumela Mkonsutra Mayange Mayange Nzambe a visité déjà mon corps. Nzambe déjà a visité mon corps. Bien que monsieur. Pour ça déjà, les monisseries, il y a Saint-Esprit. Et ça n'est pas du seul rôle. Bamanze ya Bokengeli, tika ete Bakengela, eleko oro. Baimazali Banda, Bakoti Pwete Tokomi na Ngonga Matera, Tolimitoyoka, message nini ya lelo, oyo Nzambe apesi biso na mokolo oyo. Pwete Matera, ezali moko savon, linuka pe mai, oyo kopetola moko na moko, pwete ayeba na kozongisama na nzela oyo ya solo. Matea masaliko ya moko na moko esengela zala vigilant twete alandela yango malamu twete Matea wana nde ezali eyano na baprobleme na yo nyonso baprotokole bobongisi bakiti ya basali bobongisi bakiti wana malamu twete basali bazwa esika ya kovanda mpe bamwanzi ya bokengeli bazali na miso elongo mpona kokengela biso neteli oyo ya makuna biso esantu ebengami na kombo makeluka Nzambe azali bolingo lolenge Nzambe asala baloposo nyonso ya mokili apesa chaque race na valeur na yango apesa chaque race na origine na yango apesa chaque race na bafaçon na yango mpe na bagrandeur spirituelle na yango tomoni bandeko bakretien bakotangaka mokande santu na bango ebengami bibilia tokende epai bandeko bajuife bango mpe bazali na mokande santu na bango ebengami na kombo ya tora tokende na bandeko baarabe to mpe bamusulman bango mpe bazali na buku esantu na bango oyo ebengami na kombo ya koran tokende mpe bandeko babuda bachinois bango mpe bazali na buku esantu na bango ebengami na kombo ya niongi to mpe bakazika bongo lokola ngai na yo mpe moyindo tozali parmi bavaler ya mokili Nzambe mpe apesa biso mokande esantu oyo ebengami na kombo ya keluka keluka elingi koloba kaka ete mayema azalaki na molili ebimi na pole to mpe le kashe rangi visible mayema azalaki ya kobata matope ya nkuku ebimi na mpwasa keluka ezali na 12 livre ebandi na mokanda ya rufulu mpe esuki na mokanda ya sangaya parmi les 12 livres ya keluka ezali subdivisé na 3 groupes toza na premier groupe le livre d'affermissement esengeli Nzambe ayeba na kofortifie mpe kolendisa biso po ete tokweyisa bavaler oyo tozali na yango soki moke
Bon, on a deuxième groupe, tous allés dans le livre de ton suscité spirituel. Tous allés dans Mikanda, où ils allaient pour compte, ils s'habillent dans mon signe, Yamolimo. Bon, on a troisième groupe, tous allés dans le livre d'enrichissement du pouvoir perdu. Tous allés dans Mikanda, où ils allaient pour pèse sur ma casse, pour être tout coca. Kobotola bokosi na biso oyo tosilaki kobungisa kala yenge muzolo yenge bantoto kilongo ti tobeti maboko makasi bongo ntango topumuli keluka mokolo oyo bapesi ngai na yo mokanda ya ye moko mokonzi Kimbangu mokanda ya Kimbangu chapitre 45. Tobali na 7e verset, qui non na 12e verset. Kimbangu chapitre 45, verset 7 à 12. Teme bapesi biso lelo, ngina kulubana mpulusu, na kopesa bino lobiko. Mokonzi Kimbangu ndi alobi bongo. Kimbangu chapitre 45 verset 7 à 12. Mokonzi Kimbangu ayebisi ngai na yo lelo ndina kulubana mpulusu nakopesa bino lobiko. Tobeti maboko makasi wanisa maboko te nzambe alobeko Mukano kongi, mobemo ebelani, tukabola kitosika, tokomina epemelo. Esaka kana Kongo, bamai na biso kito esaka kana Kongo. Nyonso ya malamu tosala yango, mais Kongo ezolela kaka ti lelo mpona nini. Alors lelo Nzambe alobi na ngai na yo, ye nde akopesa biso lobiko. Totangi mokanda yango na kombo ya tata ulikolo munatambula kibwanza lupisa bokana ya kiko pona koswa bonsomi tope liberté ezalaka précède la précipitation te lobiko na Nzambe délivrance na Nzambe bakozwaka yango na motema likolo te mais moto ya kozalaka na besoin ya kozwa libération esengeli motema na ye ezala pio kana yaki ya kiko kandi mbita ye na kala kasi boyeba yango lobiko nyonso bonsomi nyonso oyo ekopesamaka na mboka ezalaka kaka bitumba nde kokweyaka soki tosomi na première indépendance oyo kozwa toyebi yango le 4 janvier 59 bitumba ezalaki ya makasi makila ya bakongole etangaki bongo na nsima na yango ntango ngai na yo bakongole tolelaki epai na Nzambe kanda na Nzambe ekitaki mokano na ye epesamaki mpe Congo ezwaki indépendance le 30 juin 1960 yenge musolo pwepi monguni oyo akangi yo ye azali koservir lelo banguni ya mboka ya Congo to mpe Afrique ezali bana ezali baimpérialiste les occidentaux bamengele posala bango ezali ete nkita nyonso ya Afrika bango nde bazala na contrôle na yango bango nde badirige bokonzi nyonso baprésident nyonso ya Afrique bazala na se ya makolo na bango pose modele ezali yenge azwaka nkita na biso akendaka kosarishi po ete bamboka na bango etombolama uta na ekonomi uta na politike mpe uta na scientifique. Alors richesse nyonso oyo ye azali koyangelela kotongela mboka na ye ezali koluta epai na ngai na yo bayingo. Alors mpona ye akende lolenge kaka akendaki
janvier 59 bitumba ekweyaki balukaki kopoma bacongolais mpe bacongolais batombokaki baserepandikaki contre bainjustice na bango bongo nzambe mpe ayokaki kolela mpe kotomboka ya bacongolais yazalaki pour biso akitisaki basoda oyo tobengi les armes d'Erguedan les soldats du paix bazalaki na mikuse soki tozali komona bango bazali liboso a les armes d'Erguedan basoda ya mikuse bango bayebaki kopima mpe kokita na mboka ya Congo bongo desizio ya nzambe ekitaki congolais ayebaki na kobenga na mondele bongo mondele azalaki susu na makasi soki moke makasi ya bacongolais epesaki bosomi kati na libota ya Congo yango tata lobuna biso mbwiru sina mpe kala munu kaka ngena kulubana mpulusu alobi atako nkita to mpe mosolo na bino ezali kasi soki osali lobiko ata bapesi yo bamilio na mokili oyo okosalela yango makambo ya malamu soki moke kasi bamilio nyonso bakopesa yo mpona osalela yango makambo ya minene esengeli kimia mpe lobiko na nzambe ezala kati na tozomona tala lelo bato ebele bazali na boswi na Congo me na nzela ya pasi ata bazwi $1 milliard bapesi yo me soki ozali kovivre na kokoso maladi moko eza kati na ndako bongo wana mpo kosalela yango malamu te bongo wana toujours bongo ezali na yango me kimia ye eleki nyonso alors nzambe alobi bozwi ya liboso kati na bato mpe na ekolo eza na ntoluka kimia ya nzambe eyebana koyangela bomoi na biso kilongo ti po ete soki kimia na nzambe eyangeli bomoi na yo okolala malamu okolamuka mpe malamu okotambola malamu mpe okokokisa elakana me soki ozali na kimia te bozwi nyonso bakopesa na maboko ekozala mpe na kimia soki moke soki ozali na kimia te ate bapesi yo libala wana mpe ekopesa yo kimia soki moke soki ozali na kimia te ezala bapesi yo bana wana mpe bakozala na kimia soki moke ezala ozala na bozwi to mpo ozala mayele me soki ozali kimia mayele wana ekosala eloko te seke na mokili oyo mpona badegre nyonso toza nango spirituel ebana kopesa biso ela to mpe elevation toluka nanu kimia na nzambe eyangela mabota na bini kimongo ti tobeti maboko mokonzi mbango lobi boye ya kwezwa nacolama mpe nazali kocolama ti lelo babingi kala nzeiko ebele kati na bino banoir ti lelo bozali koyeba ngai te kanti mokenika kasi na bosolo siwawa mubinguzi bieno yemuna mubitatala mpe siya monika mpe kwa bankaka alobi ebele kati na bino bozali koyeba ngai te ebele kati na bino bozali kocola kombo na ngai kimba kasi bokongela biso botala na batelevizio bokomona bato bakozala na bamboka ya misika bakotanga kombo na ngai kimba po ete ngai nde nazali mobikisi ya libota ya bayini kilongo te po ete mobikisi moko oyo mondele abundisa eza kaka mobikisi kimba mondele abundisa kimbangu abotola ye mwasi te abotola ye mosolo te kasi kimbangu alobaka denosaki batunaki yo ozali na ye alobaki ngai nazali mobikisi ya bayini ntango mondele ayokaki oyo mobikisi ya bayino ayokaki ye nano enseignement azali kopesa bayino bongo mondele
abetisamaki mabaku alobi enseignement oyo moto azali kopesa ezali kozongisa bayindo nyonso na nzela ya solo. Alors ngai nayaki kokosa bango po ete batindamela ngai nadirige kita na bango lokola moto oyo azali kopesa mayele kati na libota na ye lobi na yango bokonzi na ngai mundele ekozala lisusu na impact soki moke. Alors yango natikela bango ta bayoka ye ebele esengeli ngai nasala ye oyo esengeli po ete ebangisa bayindo nyonso. Yango mondele alukaki koboma Kimbangu, alukaki kokanga Kimbangu konyokola ye mpona ngai na yo tolanda nzela ya Kimbangu soki moke. Kasi tata alobaki solo na ye kobongwa na lokuta mokolo moko soki moke. Verite kozalaka kaka verite, verite ezali mwinda bakotiaka yango na se ya mesa soki moke. Kimbangu tu euno alobibo ndungusulu angula makumaya tuka banyonzi batwikaki kwanza kya Kongo ya kati ya unti ya Povila Uda na 1940 déjà monde Rwanda azalaki déjà na décision ya kopesa indépendance na mboka ya bayini balobi boye ndungusulu ambula makumaya tuka banyonzi batwikaki kwanza kya Kongo ya kati ya unti ya Povila Uda na 1940 tango mokonzi Kimbangu akendaki komimonise epai ya roi Albert na kati na Allemagne oyo bakangaki na prison ya se ya mabele na 1940 mokonzi Kimbangu na Katanga na prison na Lubumbashi. Mais roi Albert oyo azalaki roi belge ye azalaki na baconflit na baallemand bongo roi Albert bakangaki ye na Allemagne batiaki na boloko ya se ya mabele. Kasi mokonzi Kimbangu alobaki ete esengeli ngai nalakisa eke ya solo nazali sauveur de la race noire. Ye nde moto asimbi décision ya kopesa mboka ya Kongo bonsomi. Alors ngai esengeli nakende kobimisa ye mpona aloba maloba oyo ekopesa indépendance na mboka ya Kongo. Nde mokonzi Kimbangu asengaki makasi na Nzambe akomisaki ye ntina mboka ya Allemagne akotaki na boloko ya se ya mabele akutanaki na roi Albert en face. Roi Albert atunaki ye yo nani ye alobi ngai nde Kimbangu oyo bokangi aza na boloko na Katanga. Roi Albert akamu akokomi awa ndenge alobi ngai molimo na tata ekozalaka na frontière soki moke bokangaki nzoto na ngai me molimo oyo ezali kosala kati na ngai bokotikala kokanga yango mokolo moko soki moke Kimbangu tini. Roi Albert atunaki nasalela yo nini ye pa atunaki Roi Albert yo mpe nasalela yo nini. Roi Albert alobaki bimisa ngai na boloko mpona nandima ete ya solo ozali mobikisi ya bayindo. Ye alobaki na Roi Albert yango ngai nabimisa yo na boloko esengeli na yo okoma na papie na bike ke mboka ya Kongo esengeli ezala libere. Roi Albert ayebisime naza na biki nakaye te oyo nakokomela. Kimbangu apetaki loboko na ye boye biki ebimaka te abetaki susu kote papie ebimaka te ayebisi esime indépendance ya mboka ya Kongo esengeli ezala libere. Bongo Roi Albert amonaki autrement ya kosala te asignaki na 1940 nde Roi Albert asignaki Kongo esengeli ezwa indépendance.
tango ya sinaki yango Kimbangu ayebisaki esimbanga ina mokongo tango asimbaki Kimbangu na nzambala asalaki nango bongo Kimbangu ayebisaki ekanga misu tango atangaki misu Kimbangu ayebisa efongola ebakongolaki bazalaki lisusu na boloko soki moke Rwanda se retrouvaki na kati ya palais royal na mboka ya Belgique bongo banadio na bango egangaki elobi ete Rwanda abimaki na makasi na ye moko te na bolingo na ye moko te kasi na makasi mpe bolingo ya mokonzi Kimbangu ti molende kaka mokonzi Kimbangu abimisaki Rwanda bolingo oyo alakisaki ye makasi oyo ebimisaki ye lelo oyo mokonzi Kimbangu alobeli ngai na yo lobiko na ye tokita tomata ekopesamela ngai na alobi ndina kulubana mpoloso nakopesa bino lobiko ngongai ya lobiko ya Kongo ekokana te yango komoni Kongo ezali koningana Kongo ezali konini koningana oyo Kongo ezali koningana ezali ya pamba te yebaka ke mwasi nyonso oyo akomisemi ngonga molai na libumu na ye soki ekomi mpe ya komima pasi eyaka lisusu kole kasi pasi wana yango nde esalaka ete ebimisa mwana mpona amonana na mokili lokola tomoni ete pasi oyo elati Kongo ezali pasi yango nana bisengo nde ezali na biso bisengo ezali na biso mpona mobikisi Kimbangu azali na biso elongo ya lobi boye mokelika nkumbu kiandi bisidi nkumbu kwandi bisidi kazimbulako lumbu kwandi bisidi kantika mbulako si twaboyonga nkulu zeno tuka munti sibakundanga wabu yekwiza munti ya kipula balobi ezali lisusu banete bamate metikali kaka mikolo nde etikali desizio ya monde spirituel elobi ete ezali kokende kobotola bansetre na biso mondele ayiba toyebaka ete bansetre na biso ebele mindele bayiba bango bapouvoir na biso ebele mondele abotola po ete mondele abandaki koya kokosa biso aye alobi ete yo osambelaka na bokonzi na bino ya famille ezali ote biso batikela biso bokonzi boye soki tokekaka na nzete boye tolobi liloba boye nyonso ya mabe na kati na libota ekendaka mosika ale mondele alobi te tokopesa ngai bapouvoir wana eza ya mabe yo ngatanga chapele lima Yesu lokola mokonzi mpe mobilisi na yo eza kaka na nzela moko oyo yo komonela Nzambe eza nzela ya Yesu Masiya yazuka pouvoir na biso wana na ome amemi yango na pratika atongeli yango bamisere minene ekomi kopesa bango mayele ya scientifique ya kokela invention epesi bango mayele ya koyangela pouvoir politique mpe epesi bango mayele ya bokonzi nyonso alongelo oyo Nzambe alobi lokola Kongo ezali na makuku ya misala ezali na 3 pylone oyo esengeli nzungu ematela mpona moto ebela bilei ya bayindo ebela ngonga na yango ekokala te yango lelo mokonzi Kimbangu aye kofortifie ngai na yo bapasi oyo tozali komona maladi oyo tozali na yango bitumba oyo tozali na yango esilaka te mboka ya Kongo ane oyo tozali eza ane oyo ilifo alliance esala nini ekatana barelation nyonso ya mabe oyo ezali komema biso na bowumbu oyo ezali komema biso na pasi alliance ekatanaka te alliance eza ya kokatana yango bomoni lelo kongola kofe na décision okepe na ambassade ya Amérique ya États-Unis otelemeli bango est-ce que tozalaki na nguya wana tobandaki kutu
kolela nde pai na bango baaméricain botala likambo oyo mais lelo congolais akomi kokende ntina ambassade des États-Unis alobi ke bokanga ya Kongola akomi deja na décision wana eza pamba te mais liboso bitumba nyonso pasi nyonso ya Congo tobandaki kolela epai ya baaméricain Nations Unies botela biso likambo UNESCO boni botela biso likambo mais lelo tolobi te oyo ezalaki ya kobombama ebibi na mpwa bango nde mutu bazolukaka Kongo ezalaka na bitumba ntango nyonso po ete bango baenrichir bamboka na bango bazali koluka moyindo po ete na charge des impérialismes titre na ngwe liboso balobi divisé ou mieux régner balobaki motokabola banoir biso tobandaki kovivre na pouvoir du royauté mais balongolaki baroyauté tozalaki lisusu royaume te bayaki kokomisa afrique bapays po ete chaque pays ya occidentaux ezwaki eteni na yango na mabele ya afrika ntango bakaboli afrique nde ngai congolais ya rdc na congo brazzaville tokomaki bineri ngai congolais ya rdc na congo angola tokomaki bineri ngai na gabonais tokomi bineri mais oke soki totali moyindo nyonso auta kaka na koko tosala biso bana ya papa moko mpe mama moko koko nzala mbanda mpe nkenge lufuma bango nde bazali bakoko na biso ya yango alors ntango tozali kobota tozali kose multiplie mboka mpe ezali kokoma monene mondele asepelaki na nkita te na unité tozalaki na yango te mpona moyindo aza mutu ya koyokani ya malamu moyindo aza mutu na bolingo moyindo azali mutu na mayele moyindo azali mutu na makasi soki mondele azalaki na posa ya moyindo te mena bazobetisa biso bakeve l'autorité mpona ayebi ke nyonso oyo ya kosala na mboka na ye mpona yezwa forme esengeli moyindo azala mpe pembeni yango ozomona na badeve l'autorité wana ezali systeme ya colonisation bazali koyebisa biso bamboka na biso po ete tokoma konvie kaka bamboka na bango nzoka nde bamboka na bango ezali na bolamu mpe kita soki moke estce France ekokoleka Congo na kita to mpe na richesse jamais estce Belgique ekoki koleka Congo na richesse mais lelo ngai nayo tokoma kolinga tokenda biso na Belgique tokenda biso na France me nkita ya Congo totikala sikoyo tokotikela yango bana seke bango nde bazali kokomisa Congo to mpe Afrique carrière na bango yo okei mpa na bango ye azongi epai na yo azali kozwa mpe kosala nyonso aza yango mpo kosa yango lekamiso ya kosalela asalelina na kombo ya tetamo koyeba mpona kotonda mateya na biso
mukachiko kinongo zibula bisaluyeye zibula zibuyizanizaye zibula kutekozaye kakula lileko kakula lisukulukolosonga kakula kwangukumu kakula kalosukulukolosonga mpuluswa kulombe kulombe kiwanda kulombe kumu sakuna 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 kumwanda sakuna kulombe
somandi dimeni mona mutu muti na oyo misi na esili komona mbuma na nzete kapidisa tambi andi akusa makolo na ye kabonga nti azwa nzete kakola mutu kyoto abuka mbuma wana kanti bikalwa zevo tika toyeba ete konsondondo mutu nyonso nakola mutu akobuka mbuma munti likolo ya nzete tambudi lwazu azwi eloko ninikodila abukeli mbuma wana tambudi tadi azwi libanga ninikodila mutu bambila mbuma wana fulu kyoto mutu kyoto dina bwila sika mbuma wana ekekwela dilendakala dia mbote dilendakala mpega ekoki kozala ya malamu ekoki kozala mpe ya mabe kanti dina mfunu kasi ezali ya mutuya konso muntu na muntu nyonso kasadila ngolo yeti mfuzi asalela makasi mpe molenge alomba lusadusulo ngolo za mazulu asenga lisungi ya molimo mosantu endwenga kyatombukila musulu kyanti mpe mayele ya komatela na nzete kakikodila mutu andi amibukela mbuma na ye musulu kyanti likolo ya nzete kakulumuna dio nzila imosi yandi akita na yango nzela moko fokuna nunga ko soki okolonga te kekila watu batadi yambo bamba libanga ikantete kinzungilila kyanti bongisa nanu se ya nzete wana mpasi fomu kinzungilila kyanti kwete na entourage ya nzete babingi babyokanga ebele balekaka wana kineba kaka bavangelanga mpesi nsatu za nitu eza mpe na bamosusu basalela yango basentima ya bonzoto nanga musina kyanti na se ya nzete wana na sisa mbindu akotika salite na ye wakufungi kukikubi kidi kinzungilila soki yo komisi ya entourage ya se ya nzete wana te tambulika katadi walosa ozwi kaka libango bambi mutu kyakumbe mbuma na yo mpe ilinga bwa ekoki kokweya mwene kodi bwiti omoni yango ekweya kanti buwe chikwene mutambula ntango ozokende ozwa yango siwa bwana bo dibwidi basulu kya tuvi okokuta yango ekweyi likolo ya nyei bwa unatambula ebya sikoyo okozolia to okotika yango kyu mutuna eye na biso nyonso mbuma na yo obongisi na ose ya nzete te yo obambi kaka libanga kobuka mbuma yango ntango ekweyi ekokweya likolo ya nyei sikoyo okolokota mbuma yango to okotika yango nketa ya solo siwa mona dio omona yango kumini bonso ekomi lokola kyu salite wana yo okuti na se ya nzete yenge kibeni mpe na yo moko mpe mitu kyaku nzoto na yo efumu kyako na libumu na yo sidi atata mana fonsa ekokontinue kolala nzambe wabwikulu mweni beno babonsono amoni biso nyonso kana bo bimbeko ata maladi kanti kasi yamudi mosi likambo moko yatikondo ko beno ezozanga epai na biso nzibukulu kya mbwilu ofongwami ya bozwi dina mpasi mu beno eza pasi kati na biso nyonso wabutate yandi bo nzambe alobi boye yizi lyentsikya aye na nzete na ye benitelemisa byo atelemisi yango ntwala za beno babonso liboso ya biso nyonso nsikyo kyo mpe nzete yango mpe nanga yezi mbutu za zonsono etondani na bambuma ebele dina dya bwaka eza ya kokela bonso lwena lolenge lunadya tokolia lunadya tokolia lunayukuta tokotonda yebankaka mpe bena lwaka kulima bamosusu mpe bakoya na tata mana kola akokontinue kanti kobuka mbutu kyokyo kati na mwanisa mbuma yango ekosila te na nzete kanti kuluvene apesi biso salu lufotivanga mosala ofe tosala pasipo mbutu kyokyo kwete mbuma wana yatunga ngwiza niyenge etonga boyokani na biso lukubika kinzungilila kenti tobongisa kaka entourage ya nzete pasina kenti na se ya nzete nzolele wana mvinduko alingi kokuta salite te nzolele wana nangengedda mfutako alingi mpe kokuta zamba te pasipo mfuta dena jasunga nsi soki zambe eza kotonda na nzete ndakola wana mbutu kyako kobuka mbuma na ikotele yo mu mfuta koti na zamba wana nakala yelulungu kyatambula okozala lelonga ya kolokota wabu muntika mfuta kyokyo na se ya zamba yena wana mbizi mbutu za nkaka eza mpe na bambuma za kibwila dia ukibeni ekwelela yango moko kondwa kozanga kya bwaka kotela dia nkaka mpe mosusu dia mpe kibwila emikwelela
kanti dia bwaka muwini kaka etela na moni bonge benzi bo jojo gena byangeye musi watambula byo tudi difanwa na mona jumboteko siwalosa yesosa byaka mbutu kaka yofu bufweni ngeye ngudi ngese yo papa pe mama katula mfuta dimenizunga nzi zamba oya nture nzete katula mvindu kyokyo dimenizunga nzi mpasi pokoso nsi divana ngambutu mukati kwa fata mintantu myafata diodio amwani sanga nsi kyokyo mpasi podia kondwa pana mbutu bifwana kene kwa makande zindinga mukati kwa nsi kyokyo ndondo wene yempisulu oya zana bwanya vovele mukingana alobi na masese bika yandikibeni zika bishomoko kakisosila tomi lukela bwengi na katudila mfuta ngeni na wolongolela zamba nzumela kanti entourage ya bwengi na katudila mbindu na kolongola salite mutane na luzingu kensi awe awe kobate la vie ya nzete pasi kumtiki yaki kote nzete yango idya udio zinuni za zonsono za tulendo yango nde bandeke nyonso ya nguya binabwidila bakokitela mutembo kansisi pepe ya makasi na nikuna nsikyokyo yesi mbutu za bwaka tinakuluwila vantoto koso muntu ikakasibula monkomandi pasipo mbutu kyokyo detibwa katambula dyo yedi anatantomosono mulusingu lwani lwa lonsono mufopele monontwala elobi mungongo ya mfumu twala benu kalutangu bopona mutu te oyo nyonso mwikaza yepo avewa kama mwana tena le ezate ke bopona oya monika za kokoma Antigo meni dieka kadu eno meni dionsolo nakadila devangila salo sangu yelusaku munu bikaja yala yesikila muzingu lwelo bonsolo mufovele munu twala elobi